députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, masolona de pité, tokomi mardi, oui, mardi 12 octobre 2021. Dans 2 semaines sans esiliti. Ya octobre, tokoti na novembre, muke décembre 2021, poa, tokoti 2022. Mikolo ezo kende, anniversaire tozo fetaka, ajezo pusada. Tozalaki bana tokomi batata, tokomi bakoko. Mais est-ce que les gens se regardent? Ozalaki kobima boy naturel et komi era ya kobima il faut bonga mamakasi parce que ceux qui obimi pamba et kozala scandale et réseau pour ça. Mikolo tozalaka koseka parce que tango tozalaka bana omoni papa na alati lunette azo tango zo sekaye. Comment je me moquais de mon père. Eh? Donc à tout ce qui a la lunette ozo monate place yé azo monate yozo mona facile. Mais lelo la même chose. La même chose. Tozaki komona mikolo lokola bazaba ndoki. Okomona mutu ya suki apeme si tout ce qui a mutu apasi omoni ndoki. Wana biso tozo renier nani. Ya biso ko renier ba villageois. Masolo na de pité ça tire de partout hein. Ça tire de partout entre l'UNC et l'UDPS. Billy Kambale tire sur les chefs de l'État na état de siège naé. Augustin Kabouya rétorque de l'autre côté, Tozandengwa. Et pendant ce temps, Bitumba, il y a ba religion, il y a ba confession religieuse. Et zananu, lokola et baninde lelo. Oya lobi 100 000, oya lobi tala, ba oya batia bangona fleuve Congo tel. Ça va dans tous les sens. Masolo na de pité bande konangai, tokobeta masolo, il y a Jean-Claude Vwemba. Amemina ba ministre provinciaux na ba député provinciaux baké comme on a IGF makambo ko tambola malamute na Congo central en sa qualité de président de l'Assemblée provinciale ya Congo central Jean-Claude Vwemba Mbunzu na Gilles Alinguet. De quoi ils ont parlé? C'est dans cette émission. Dossier Ram lobby tolongwe retard tozalaki na fleuve Congo hotel. Ngana combien pas ngana 1 heure moins. Nini to solo laki. C'est dans cette émission. Oh ba réunion à Boutou, ba solo laki. C'est dans cette émission. Hier j'ai discuté avec les amis. Bande ko nazayi ko solo na bango bande ko la mukato kutanaki na bango quelque part. Tozo discuter, bazo tuna ngami tuna. Eliezer, est-ce que vous êtes fier na assemblée na lobité? Botuna kanga boité na za président de l'assemblée té. Botunaka Eliezer yozo sala nini? Moi-même je vais répondre. Place bomoni ya mabe bo ebisinga ke place wana biso to lingité, je vais obéir. Tozaka batu ya koswana swana te. Pourquoi nous insistons ça? Pourquoi biso tolobaka tozaka batu ya koswana te? Bande konangai. Ça tire de partout. Tozana mboka ya batu baswana kaka. Mboka oyo mutu alamuki azo swana. Okomona oyo nazomona bandeko na biso apoto. Oya lui. Okozala na nzoto oyo. Mais c'est pas possible mon Dieu. Ya biso ezandengwa. Tangu batu bakenda poto pona ko réfléchir, pona ko sauver mboka na bango, pona ko banda ko sauver famille. Na lobi boy. Boka nga bien. Tangu moni batu bakenda poto. Mutu akeya lobi souffrance oto zanango na famille na biso ngai na ko sauver mboka. Abundi peut-être na ye na ndenge na yemoko. Bamso ba kenda kanzela oya mai nzamba bateli akomi. Bamsusu bakoteka lupango bakei. Bamsusu akokenda ke bangola bakota na ba nationalité mususu. Akeya lobi au vu ya situation biso tozali ko vivre. Ngai na kei pour que na bima Moïse de ma famille. Mais il y a les autres bazakunati. Koswana na koswana, j'ai été scandalisé. Je vois une dame. Azubana nae
atie musique ya buzoba bana na ye bazobina tangu bazobina ye moko azofilme bango azolansaka bakri nayebi te soki amonaka vie ya menaka que bon je ne sais pas baparents peut-être bakeseni ke azalaka fierté ya famille na bango nga nayebi te parce que soki c'est ça la fierté d'une famille que parents zoloba ke voilà nazaka na mwana nanga komikumisa na comportement wana moi tambwe qui villageois ils ont permettre ngati. Et je vois cette dame faire danser ses enfants et quel type de musique a dû attirer na Facebook attirer na réseaux sociaux batu bazolo ba félicitations au kolisi bana félicite. J'ai dit en tout cas qu'est-ce que j'entends là nazo kanini. D'abord les enfants vous n'allez pas commencer à exposer bana nengwana. Je connais une à Salaka Bousso, Bazakana, moi, Moukolo, moi, 26 ans. Mais Makamouya Salaka, moi, je comme 28 ans. Abimaka, moi, je suis jeune fille hein, qui fait de bêtises. Moi, je suis un kata, baye, bate, kazaka, maman, naye. Likolo Bousso, ba. Osho sali ba buzz, ba, baye bio. Oko se tranquilliser, te, ozo nuna, te. Ozo nuna. Oye comme beauté ya koluka luka. Ozo nuna. Mwana ceux qui 26 ans, ceux qui 28 ans. Ozo salaka ka buzoba. Donc oza de manière directe ou indirecte oza déjà na babo kilo à cet âge là. Ya fille na yo. Menda bazo mona ka mama bo kilo buzoba na réseaux sociaux où tout le monde entre. Ni mawaya bana na yete, ni mawaya ba boti na yete, ni mawaya famille na yete. Et pendant 7 ans, je vous dirai toujours ça. Et ça n'a pas moussou ba famille belé, ba boti ba souffra, ba sala ba sacrifice, moi nanga tanga. J'entendais un pasteur qui a parlé de cette histoire. Je vous propose, j'aimerais que nous puissions partager avec vous aujourd'hui. Mon frère et moi, on a étudié au collège Boboto à Kinshasa. Ma soeur et mes 3 autres frères à l'Athénée. Comment tu faisais pour payer les Minerval? Parce que je sais que ça devait être très très cher. Et puis papa, je me souviens comment on était exigeant à la rentrée. Il y a cette marque, vous ne connaissez pas. Il y a une marque à l'époque, marque Kelm. Tous on voulait les ketch Kelm. D'origine espagnole. Si tu n'as pas les Kelm, tu es... Et on exigeait. Et je me souviens, on achetait ça, l'équivalent de 40-45 $. Et nous 4, on était en Kelm. J'ai dit, papa, comment tu faisais? Il a simplement baissé la tête. Il dit, à part le fait d'enseigner, je faisais 2 autres choses. Je faisais les répétiteurs dans 4 familles et je faisais les domestiques 2 fois chez des sujets blancs. J'ai serré mon père dans mes bras, je dis papa merci. Je ne savais pas que tu payais un prix aussi fort. Et je me suis souvenu d'un jour où on devait me donner un abonnement, on devait payer pour moi l'abonnement scolaire. J'exigeais, papa je dois avoir l'abonnement scolaire. Et je n'ai jamais oublié. J'ai entendu mon père dire à ma mère Cécile, tous ces mois, j'irai au travail à pied pour que Roland ait un abonnement scolaire. J'oublie jamais, à l'époque à Kinshasa, il y avait 11 lignes de bus sur Traz. De la ligne 1 à la ligne 10. Et ceux qui marchaient à pied, on disait qu'ils prenaient la ligne 11. Et ce jour-là, alors que je suis dans le bus scolaire, on a traversé, quelqu'un a vu mon père. Il a dit, oh Roland, ton papa prend la ligne 11. Papa a pris la ligne 11 pour que moi je prenne la ligne 10. Enfant, honore ton père et ta mère. Ils payent un grand prix. Et des fois, on n'a aucune idée. Les enfants, nos spécialités, c'est la demande. On a demandé de payer le minéral. Papa, on a dit, on ne paye pas pour me chasser. Et vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous pensez qu'ils ont des cheveux blancs, barbe blanche, simplement à cause de l'âge, le stress venant de vous. Fonctionnaire qui ne gagne plus rien, mais 4 enfants à l'université. Comment il fait? Ils ne vous disent pas. Ils font des acrobaties de toutes sortes. Des fois, ils sont endettés jusqu'au cou. Des fois, ils doivent aller s'agenouiller devant les gens. Pardon, pardon, donne-moi ça pour mon fils. Toi, tu vois simplement l'argent. Tu ne sais pas d'où ça vient. Enfant, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. 1, afin que tu vives longtemps. Et 2, que tu sois heureux. Voilà. Nalinga qui t'a partagé. Moi, témoignage à Pasteur Wana,
Yekuto ezalaki na Kisasa. Bongo biso na bamboka. Quelle distance ma maman n'a pas effectué pour na kokende kolukela biso? Quel sacrifice mon père n'a pas fait pour na kolukela biso pour que ata moi muke oyo, c'est la prise de conscience. Mais ezakana babola inconscient. Azo bomba ki mobola ya famille na bango kana ko somba bilamba cher ko sala boita hein papa famille na yo yebaniti. Yebani ke bozane lokote. Boza baboro ezanga kombo lokola babiso. Mais les gens vont là-bas au Keipoto. Ti lelo ezakaka talanzoto nangaye. Yanga nzoto eleki yo. Mais on n'a pas besoin de ça nzoto ezaya yo. Nzambe asala makambu. Ndenga sala bato milai. Nzamba sala bato nikuse. Avant-hier na tieli bino muto azobina. Il n'a pas honte. Il y a taille naïe. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit comme ça. Et c'est la même chose, bande konangai. Ceux qui osent pembe, c'est Dieu qui a voulu. Mwindu na ye wana de beauté na ye. Yo pembe na yo wana de beauté na yo. Oyo ya muke, yango moni ndenge balobaka. Les goûts et les couleurs ne se disputent jamais. Okokuta, mwana mobali ya krakaka, mwasi ya munene. Okokuta pe mususu, mwasi ya munene alobelaka ye lokote. Yalingaka, Miss Boy. Dieu a fait ça. Ça c'est le secret de Dieu. Tangu yozoluka, mobali ya mbinga wana mususu alingaka te. Alingaka ne mobali ya mukuse atalaka ye boy. Dieu a fait ça. Tant que nous avons danger, on n'a pas besoin de ça. Tout ça n'a pas ça. Et aujourd'hui, pendant que les autres éduquent leurs enfants, nanzela malamu. Bino boko tsakabana na bino nanzela buzoba. Na suka suka. Mais buzoba na yo ko suka ta na yo mamati. Buzoba na yo ko suka ta na yo papa. Yo muto poni buzoba na yo. Parce que même Nzambe ndenga kela bato wana na jardin de il n'a pas imposé. Atalisi bato alobitala. Oyo nzete ya bomoy. Oyo nzete ya mabe. Yo pona. C'est comme ça que nous vivons. Oyo aligné ko sala muto amona naka. J'ai échangé avec un ami hier, j'ai dit mais papa, tu te reposes sans travailler. Pourquoi? Mais à Jésus Kennedy. Comment tu peux te reposer alors que au sali musalate? Ba pe makaso ke au sali. Na vie na yo yo pe makana yo kaka. Vous savez quelque chose que je constate que les gens ne connaissent pas à Kinshasa. Ce peuple, les Kinois, ont besoin du travail. Ce peuple a besoin du travail. Population, oh, peuple, wana bozo mona. Bazaba vagabond, bazana posa musala. Bazana posa musala. Qu'est-ce qui se passe? Nathalie Sabino ke tangu bozo zonga. On rentrait hier. Toutaki. Réunion politique. Nous revenons vers 0 heure. Ils ont un oiseau combat na balabala. Pendant que yo pemi. Yo lali, na tongo tongo, yo la muka. Non? Ok, yo kuna baniko senga vieto zoli ate yo za grand prêtre. Ndenge na inaka ba flatteur à modèle wa. Et c'est nous-mêmes qui encourageons. Au moins les corbeaux et les renards. Oh balobak. Nde yango wana mutu azoya kokumisa yo. Ngai deko bandiko kumisa nga bandiko pesa nga kanda. Kokumisa oya mutu, oyebi eloko babengi matolo yango wana. Ngana villageois, okoya ko tole ngata. Tole ba grand prêtre, ngana grand prêtre. Ngana grand prêtre ta. Et pendant que yo là les hommes la masanga, o meli masanga, meli bombe, je suis allé hier côté Delvaux. Côté Ozone. Na kuti kuna tongo bandeko nanga 9h. Ba jeune basi batie ba bombe bazola nanga honorable. Bolongo.
bolongo ngai na lamuki nazo belisa mutu comment je peux avoir 100 francs yo lamuki okeko langwa ovandi na yo puke oya kotungisa nga alors que ozana nzoto makasi salela buzoba na yo kofuta yo buzoba na yo kofuta yo. Et pendant que vous dormez ezana batu bazo komba na balabala pona zo mo muke kaka toute la nuit. Et ce qui est dans la ville, un jour, ministre, il y a portefeuille. Madame, il y a 6h11, 7h11. A ben y a ba heure na yewana, na koma na bureau na 5h, na 5h30. Il y a ça comme qui. Mais Nathalie en face, tala ba tu batondi ba jeune. Ba ye kokota na chantier parce que baloba na bango ke chantier wana ceux qui au koti na 6h te au kota te ba journalier. Baza belé na gombe a. Voilà les jeunes qui font encourager. Voilà ceux qui attestent que les Congolais bazana posa musala. Mais pendant ce temps, au kota ya moko alamuki héros azaka kabou. Avandi. Je vous ai dit tokenda ba bilanga ba tala ba faire mes ay belé awana nteli na madu. Et vous restez là à déranger les gens. Et puis, bato ndengo na soki anniversaire na ndenga kotungi sabatu balela pe ba fête ao. Ozana possibilité te musala ko sala ka ba fête. Et fête en ozo sala nanini nanzoto amuto. Joyeux anniversaire à moi-même. Votre cadeau, votre yani vanda na yo. Vanda na yo. On ne fête pas l'occasion de rien. Ba fête à soki ozana makoti. Moi-même, j'ai toujours dit ça. Nandi maka, c'est que la nature m'impose. Et je m'adapte. Voilà pourquoi j'ai parcouru. Vie est belle. Moi. Esprit de mon récit, esprit de développement, ça c'est député international et les arts sont posés. Mon level est mis sur le Kumba. Tout de suite, bana le Kumba debout, ça c'est les arts sont posés. Candidat Nabiso numéro 207, esprit de mort, mais esprit de développement. Montaco le Belabiso yeyo, le Kumba debout. Candidat Nabiso, provoquant de quoi les serrer. Moi na kolo le bango, mon bilia mala kongo kita salu kunga. Tokomi, wapi, tokende wapi ayo yo yo. Tokomi, wapi, tokende wapi ayo yo yo. Candidat Nabiso, vote les serrer yo yo yo. Allez voter yeah. Voter yo yo, voter les. Mon député kala, wakisa. Ma sénateur kala, wakisa. Mapesa pa mama transport, mapesa pa mama puta, mapesa pa mama polo. Wakisa. Bomba sale le côté. Wakisa. Mato imangongi boyoka. Candidat Nabiso, tobodene polesere. Mwana kolo lo bango, mwana bilia mwana kongo kita salubunga. Tokomi, wapi, tokende wapi ayo yo. Tokomi, wapi. Voilà bande konanga. Nous n'avons pas besoin ya batu ko soit na eleki ko finga na eleki to si to yebi bino bozali na posa to yeba bino pona ko finga to yebi bolati sa soni na bino mutu ako se présenter teke na sa mutu a famille boy soni même ceux qui se présenter mutu ako tala yo ozakande kona masolo. Et pendant ce temps, lobi na keko tala bana bazongi na classe na sima ya action auto sala ki dimanche ya kozongi sabana na classe. J'étais dans une école. Kota la bana comment les enfants étudient, tozo sakanana bango et nous adorons ça. Vous allez bien? Oui. Qui est plus intelligent ici? Moi. Qui n'est pas intelligent? Qui dérange ici? Qui dérange? Montrez
Montrez-moi celui qui dérange. Non. Ok. Qui mange beaucoup ici? Qui mange beaucoup? Ok. Qui vient en retard? Qui vient en retard tous les jours? Oh. Maintenant, je vais vous poser la question. Mental. Ça c'est, vous êtes encore au niveau de l'ordre croissant. Vous n'avez pas encore étudié l'ordre décroissant, non? Ça va acheter. Maintenant, qui sait écrire? D'abord, qui sait écrire son nom? Moi. Je vais voir. On a dit que les garçons ne sont pas intelligents. Oui. Je vais voir. Et puis je vais vous poser ma question. Biso to linga kande wana. To solo la makamu mususu bande kunanga. L'Assemblée provinciale ya Kasai central. Ba membre na union surtout par terre. Bako ici bang. Avant que bako mana vote et belé bako yikoyi. Ba mususu ba résister pour que ba se justifier bako ici bang. Les Kassai n'a plus de bureau de l'Assemblée provinciale. Il faut des sikoyo bâtir en place un autre bureau. Bo saleli prérogative na bino oyo constitution na mibeko misusu ezali ko pesa bino. Mais nazo pesa ka bino ka conseil moko. Ba province batu ba swani mingi. Aujourd'hui, sur les 26 provinces que nous avons, au moins 20 eza instable. Eza na ba conflit entre gouverneurs, entre bureau et assemblée. Même awatan wozo kende ko pona ba oba kozala ba gouverneur. Bo pona obo moni malam. J'ai dit aux gens na yoki ba mususu biso toko voter kaka député provincial lokola biso. Eza bien. Bo voter. Comme ça vous aurez vous-même apporté la responsabilité. Nako proposer nako senga na bato. Bo sala ba député provinciaux pression te. Ce qui balobi ba pona moko na bango comme gouverneur, botika bango. Le temps qui nous reste, bango ne va porter responsabilité, ba koko c'est la mutute. Mais j'insiste aussi sur une chose. Boza ba candidat ebele, na yebi province moko te za candidat moko. Bozo yeba te ke ba province na bino za pauvre ezane lokote. Bozo yeba te ke ba province na bino ezana banyongo. Bozo yeba te ke rétrocession ya kate. Mais tant que vous allez dépenser mon gosanangoan, et ça pour na aucun dégât qu'on va na nebonga, lobi bananzembo non, la province, il n'y a pas de rétrocession. Sorti au yebi et le côté, nous informé yoke rétrocession et yakate, ba province wan ezana banyongo ezana ba problème, ezana mbongo te. Alors, ça ne sert à rien de présenter l'ambition pour na lobi banda kolela lela. Tout ce que tu fais comme effort. Balobi ozali kosala ozo sala ngopam oza conscient vous êtes censé connaître la province yangona zolo baka mikolonios anyanya wanyanya ya Sankuru oyo province mobimba depuis bandaki aucun gouvernement investi aucun gouvernement investi Ogoga Mukumadi na Kishasa, Mukumadi na Poto, Mukumadi akendaki l'autre. Aucun gouvernement investi. Ataba crise ezalaka ya Sankuru eleki. Alors que chance bazalaka na. Yo zalana chance lokola mwana Sankuru. Lokola mutetela. Ndenge bazwaka tous les régimes ont été bénéficiaires, tous les régimes. Mais kende Sankuru
Salle d'accouchement. Oui. Salle d'accouchement. C'est là qu'elles accouchent les mamans. Classe basi babotaka na kochakoi na zone de santé Yomanjadi na Lodja. Donc quand tu pleures là, la salle d'accouchement. Il y a des gens qui peuvent te voir là, donc on a invité. Sur la planche. On a invité. La tête ici. Pas journaliste. Est-ce que ça tourne? Pas journaliste. Nous sommes à 30 km. Nous sommes à 35 km de l'autre. Est-ce que les hommes, maintenant qu'il y a un peu maturé, à Botami, au Salandéni? Tete na milangi boy. Oh, ebele boy. Ya moto. To finiki ma bilamba boy. To Babi Kapé. IPC à Bilamba. Ya couché, hein? Oui. Babi Kapé. Babi Kaka Kanangolo anzambe ya bongo ekosale. On doit avoir visite à député Nabino. Va représenter un peu. Ah, biso to inyo soka awa to netinga na salika 6 mois. Ya yeka 2 jours. Yo za na Lodja na utikine ba yo tina nkutu. Na Lodja. Na sisa kina nkoisi wo ngana iba to putika bongo. Ka botsa mutu nini. To botsa yeka awa, to dasi yeka awa. Ka awa to tanjo. Comment makile ke wa? Makile ke wa? Makila toza na basani na bisoti. Basani ya placette. Ba placette toza na ngo to tiaka ba placette. Sankuwe kena sango basi bazobota na libaya bo. Sikozo ye mwaza bota. Ah, appelle ça l'opération? Non. Rendez consultation. Ah, consultation. C'est la consultation. Et là-bas au fond c'est quoi? Incinérateur. C'est l'incinérateur qui est là-bas. Ouais. Ça les histoires. Ah mon Gras ils en même pas. Gras ils Là c'est quoi? La chaîne de quoi? Ça c'est glaciaire. Salle d'eau? Non. Salle d'eau. Salle d'eau, c'est de l'autre côté. On peut aller? Ah ouais. Donc vous c'est quoi? Aïe. Montrez. C'est une salle d'observation. Moi j'ai fait les cas de vraiment ça ne va pas. Il n'y a rien. Là nous sommes à déjà 3 personnes ou 4 personnes. Si ça ne va pas, je me dis. on va voir qu'ils aillent beaucoup d'ailleurs au bon moment. C'est ça. Ça peut s'écrouler sur un malade. N'importe quel moment. 40 km. Oh! naoyebisa mere na biso o mama ya biso mama présidente na biso première dame de la république o chef français alobi boye mboka oyo ndako penza toza na makoki ya kotonga pe te toza na makoki ya kotia ata kisi pe te ndako oyo basi batonga yango lie berge nde bato basalaki ndako esi ekufi mwa eza te bainfirmier baokimakima mbongo ya kofuta bango mafuta maka te baosala mosala ya malonga eza te po kisi eza te nde tozolela mama na biso
asalela biso mase lokola ase atindi bato oyo batala biso agc kaka mpona biso. soki omeji koloba papa kasenda bimeli yo mpona nini yo motema mabe boye. Ils sont conscients il y a situation na bango bazondima osimba kuna te soki osimbi okomona. Assemblée provinciale ya Kasai, félicitations ndenge boko esi biro na bino me bocha kasi batu ya kelobi boso na lisusu te. On est kobima ekokoma lokola kope moko kaka ndeko salem. UNC à travers secrétaire général naye Billy Kambal tire sur les chefs de l'État. Balobini. Billy Kambal a lobby que eloko ezate ezambala liboso alobate ndeko moko akomela kinga wana. Est-ce que c'est vrai makambo na lobi oui? C'est vrai parce que c'est pas la première fois. Billy Kambal a parlé de ça dès qu'Abimi na gouvernement na salaki 2 semaines temps. Il a commencé à tirer sur les chefs de l'État. Il a commencé à tirer sur les institutions de la République dont lui était excellence. Alors bawana ke loko ko simba te tant que Kamere sera en prison. Ça c'est sa position. Ce qui bobimisi Kamere était parce que c'est Kamere qui a les secrets. Ce qui bobimisi était et loko pe ko simba te. Il a répété ça plus d'une fois. Maintenant Nathalie ça y a une chose. Nalobi papa nanga. Ozaki ministre. Ozaki kokoka kolobate. Les gens ont opté cette même attitude et bénéficiaires qui n'avaient qu'à te. Veka wana avie na biso nyonso. Mutu akowanga na zate. Et naebi. Veka avie na biso nyonso. Ngana lobaga bien. Je vis ces jeunes là venir. J'ai vu Billy venir. J'ai vu Maître Sélé venir. J'ai vu Maître Blanchard Mungomba venir. J'ai vu Steve Kivuata venir. J'ai vu ces jeunes-là venir. C'est de l'histoire. Et c'est vrai. Et ndenge nazotangela bango wana. Courage exceptionnel. Engagement, détermination. Yango basala même bakombo koleka bao bakuta. Ils se sont battus. Batikali fixe. Mais là qu'on a koti koloba na yo, ndeko na ngai Billy. Obi kenga ndeko na yo, na respecta kayo mingi. Pe na linga kayo mingi. Pe to ebani bien. Kokende na ba armes non conventionnelles. Pendant que vous êtes ba membre ya cash, na éviter ceux qui cachent chez Panzan. Mais aussi il y a une union sacrée. Quand vous tirez sur les actions du chef de l'État, oyanomaki au ministre. D'abord, ce n'est pas avantageux pour VK. Basala ki angotan uyozalaki mini. Total, soki basimbi kamere, basimba VK. Bakanga VK. Akena makala. Toyoka ta mutu moko te par compassion. Hein? Par solidarité. Na VK. Lali atana komina bumbu libanda. Bien au contraire, ils ont organisé ba théâtre. Théâtre wana zandenge nini? Bakeyo toke ko organiser prière. Kobina na kobina. Et mutu nyonso pona kende. Azo déranger madame ya VK bolingwezate. Ce que j'ai dit là vous savez. Vient nanga VK so ya kozo possibilité ko nanga yebike leki nanga zolo ba vérité. Eza ko landa madame Amida. Mama Amida transport ngana lingina mema batu combien bongo na kozo bisi ndenge nini. Mais soki ozana bolingo. Na mutu ango bakangi. Okende obandi ko senga transport. Voilà là où nous sommes. Même si tu mutu ki akenda kindako na ke kotala mama Mida ako kende era ko telema bandiko baluka na linyi na kenele mais kende te azoze la transport. Ah tselanga na petit wana donc travailler prenez de la peine. Travailler prenez de la peine c'est l'effort qui me moi na beka libanga pote na zuwa solo na motaki na yonde na pili photo na balaka bibi e ko la file belle ko. Voilà. Azo baluka on a ligne na kende azo ze la transport bolingo
Je ne sais pas comment définir cette histoire de l'amour. Oyo, ce qui moi c'est zoloba na yoke, l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves de l'amour. Preuve d'amour wana zoloba, ezaya ke ope sakaye, ce qui ope cité bolingwezate, selon yi. Donc, biloko ndengo wana, il faut que ça la keba. Il n'y a pas d'amour. Ça c'est l'intérêt. Yangona tela kibino ndeko oyo azoloba que la femme a réfléchi sa kandengeni. Suivez ça. Peut-être que Bolanda quitté. Mais une femme, en fonction de son âge, elle ressemble à un pays ou à un continent. Entre 15 et 25 ans, la femme ressemble au continent africain, elle ne réfléchit pas beaucoup. Quand tu dis viens, elle vient d'abord et puis après elle dit oh, le salaud il m'a eu. À mon entendeur, entre 25 et 30 ans, il ne faut pas rire en contre-temps. Entre 25 et 30 ans, la femme ressemble à Paris. Paris n'a pas d'amis, c'est les intérêts. C'est pas ce que tu es qui l'intéresse, c'est ce que tu as qui l'intéresse. Vous êtes mignons. Ah oui, à 40 ans par exemple, à 40 ans la femme ressemble aux États-Unis d'Amérique. Si tu n'as pas l'argent, c'est pas la peine. Quand tu commences à peine, tu dis, je sais, mais je te préviens. Là où je suis là, j'ai plus une gamine, je paye maison, je paye courant, je paye. À mon entendeur, ça veut dire que toi-même, tu vas devoir voter un budget pour la payer par mois. Ah, mais c'est pas là le plus compliqué, à 50 ans. À 50 ans, la femme ressemble à la Libye de Kadhafi. Elle a un glorieux passé. Un présent difficile avec un avenir douteux. C'est à 50 ans, la femme va te dire, moi là, dans mon avant. Dans mon avant, si tu m'avais connu dans mon avant, là, moi là, dans mon avant. Avant. Dans mon avant. À mon entendeur? Oui, quand tu vois quelqu'un qui parle beaucoup de son avant, c'est que dans son avenir, il y a... Mandengra, c'est vous qui avez dit ça? Les amis, à 60 ans, la femme ressemble à la Sierra Leone, au Libéria, au Rwanda. La guerre a tout détruit. On fait des travaux de reconstruction avec les mèches, les maquillages, mais hélas, la vieillesse est au rang de... À bon entendeur, ne vous inquiétez pas, c'est un sketch. À partir de 70 ans, la femme ressemble à Afghanistan, Kyrgyzstan, Pakistan, la Syrie. Tout le monde sait là où c'est, mais personne ne va là-bas. Voilà. Wana lobina ba âge. Donc, à quoi tu peux exagérer en tant que comédien, mais quelque part là, la comparaison là, ils ont quand même fondé. Et c'est ce qui se passe. Lelo, yo, secrétaire général de l'UNC, osa quelqu'un de la rue, osa membre, osa patron de l'UNC, mon frère Billy. À l'absence du président, empêché Yondé. Mais quand vous tirez à boulet rouge, bande konabino bazam ba membre du gouvernement. Depuis que le ministère a budget oyo, UNSA kangi yango. Mutozo simango azata budget. Mutozo simango ta. Depuis qu'a vient nanga Pierre Kangoud. Après bino. Après bino. Bozo landal. Mais quand vous tirez, ceux qui ont lobby que c'est un échec. Mais proposez-vous, vous êtes de l'Est, non? Proposez les chefs de l'État demandant ce que Batouba Sangana. Baya to. Un jour, il nous disait, nous avons besoin de députés de l'Est capables de nous dire la vérité pour que toi aussi ça m'accamboule. Qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe réellement à l'Est. Et là, je m'adresse à nos députés, frères et sœurs, qui ont été élus par nos compatriotes de l'Est. Donnez-nous les informations nécessaires. Qui est réellement le véritable ennemi du peuple dans ce coin-là? Nous allons le neutraliser. C'est de ça que nous attendons de vous. Aidez-nous à aider le peuple. Il n'a pas besoin d'observateurs. Aux membres, il y a cache des cercles. Il y a restreint. Il y a union sacrée. Bota la table membre du gouvernement Bozana Bang. Ce qui est tali, ce n'est pas na poids ya UNC. Il y a un nombre, il y a un député. Vous avez gagné au-delà.
Mais quand vous tirez à boulet rouge sur les chefs de l'État, sur ses actions, mais qu'est-ce que vous avez proposé? Parce que ce qui état de siège échoué, ce n'est pas Félix qui va échouer. Non. Non, ce n'est pas lui. D'abord, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Donc l'UNC a beaucoup de membres. Vous avez des membres belés, papa. Et vous qui êtes de l'Est, tant que président Mbosso, Azoloba, vous, collègues de l'Est, sortez des groupes armés. Alors, vous les collègues de Kivu, vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Bien que Eyati Kobimaso Kindengeni. Mais voilà là où il fallait. Vous êtes censés connaître ce qui se passe à l'Est plus que nous tous, plus que le chef de l'État. Parce que le chef de l'État est du centre. Au lieu de proposer aux Osala, Biloko aux Osala, sans mesurer les conséquences. Mais qu'est-ce que vous avez proposé? De toutes les façons, Biloko Zouaki privilège, grâce d'être nommé membre du gouvernement. Le long a servi à Billy Kambal, ce qui a commis ministre honoraire. Il y a jeunesse. Nommé par qui? Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est Félix là, Bazola Tshisekedi, voilà, ça n'a pas de limite. Bon, quand on a habité, Augustin Kabouya a répondu que sa stratégie a bitumbaté. Mais quand même c'est compliqué. Masolo. Jean-Claude Vwemba a memi batu et pas lingete. Akekuna ayakina ba député provinciaux, ba ministre provinciaux. Ezaki Ponani. Voilà ce qu'il a dit à sa sortie. Le conseiller Louta en matière technique et monsieur Toyaki a wapos que Pona ministère ya ITPR na grands travaux na Sopeko fallait to kutana Pona to sangana Pona koluka koyeba évaluation kotala ningi to utisima eloko nini esalami eloko esalami te mbongo ebimi wapi mbongo ebimi esikati yango wana to sengaki na en tout cas na bombango et puis inspecteur général Jules Alengeti a bengisaki biso ya mbangu to ya to solola to kutani na ye alobi na biso a PCP biso rapport oyo bango basalaki rapport bango basalaki ba incohérence eza ebele biloko eza ebele oyo eza malamu te yango wana biso tokotala yango ya liboso comment ministre national a signé avenant ba bakisa bambula na Sopeko sans que biso province toyeba payage eza wapi eza na mabele ya Congo central eza na likolo te oyo ke yo ministre eza na mutu te toyebi te pour la nil ba pesa biso $150,000 hein ya nini et chaque mois dès lors que écoutaka ba 4 millions et quelques ba yeko bengisa biso pona banzela mais banzela bango bazonga ba bengisa la biso banzela eza na kati comment na programme il y a 100 jours Sopeko ezwaki $18 millions dès lors que nzelo bango bazonga basala boma mwanda o bachaki na kati et bimaka na kati ba payage
Donc biloko monsieur Zali à madame tu to signer loko mon côté tant que IGF a vandité biso to vandité Sopeko est vandité et puis eloko mususu lisu ya biso ba congolais ali office de route comment bango ba longola office de route parce qu'il y a un grand travaux et c'est le même grand travaux mutasa la supervision en même temps ça la contrôle donc comme juge est parti tokoko sepela nango te ngwana to sepeli mingi na musala Jules Angeli taza ko sala pour que mboka ekende liboso et binenge na lobaka eza lokola soko moni gendarme na liboso il faut obanda ko milengela mais to milengela ki to ye to bimi merci. De l'Assemblée provinciale du Congo central. Excellence, ainsi profère votre visite dans l'inspection générale de finances. Voilà. Naloba makambu oyo. Makambu ya mongo wa péage kenaka wapi. Ekotaka combien? Nani azwaka yango? Ba question wana kotuna yango c'est vraiment un problème. Félicitations au président Jean-Claude Vwemba. Un vieux à moi, un parlementaire. Oyo dont les interventions et coupé ce goût yako bunde l'école. Honorable président, félicitations. Bale Tikalina Kan, il y a inspection générale des finances. Moi, Mboka Jules Alingete, vous avez du pain sur la planche. Biso tozo salaya biso musa. Yozo salaya yo, justice pe salaya. Mais na ligne na suki sande na dossier à ram oyo. Mais avant na suki sa tozo na maman oyo epe alobi ayemba pe mo muki hein parce que talaga elongola bino ata mo stress. Iswa nangai botika ye azali bagunanga azala mokuteto moraito monene nalingi ye kunanga mobali ya bongo minga kokinde kokoma mobulu mingi poza na mbongo oyo ya piaka kokinde kokoma bangua mingi poza na piaka. Voilà. Maman azo kanisa ndenga azalaki na age. Yango na zolo bana batu bande konangai age zo kende. Chaque fois que vous ajoutez un jour, posez-vous la question qu'est-ce que vous avez fait? Et quand vous avez encore la force, il faut travailler. Tala makambu ne zo salim. Oyebi vidéo wana na tela kibino bazo beta basi wazolongola bango bilamba balobi basali yango na point noir na Congo Brazza. Et basi wana babeta mi modèle wana ce sont les Congolais d'ici. Pas kobeta ma seulement déshabillé en plein jour devant les gens. La police n'intervient pas parce que cette histoire là évitant déshabillé parce que je me demandais mais attendez qu'est-ce que je vois là. Mama Siko ezana Congo Brazzaville nde basali bande kona yo ndengwa obenga kingai ozo kokate. Donc selon ba info tozui on m'a confirmé que ce Congo Brazzaville n'a point noir. Les Congolais seront humiliés comme ça tant que toko s'organiser pour na kobongisa politique na ko travailler. Vous serez humiliés comme ça. Vous serez humiliés comme ça. Parce que Congolais ko banda ko
Azobwa Kangunda, même place Babwa Kangunda. Voilà pourquoi la politique de notre pays, nous devons faire un effort. J'ai discuté hier avec Bandeko Alamuka, oh, Ndena Yves Kibino. Nalobi, ceux qui bozui Makambwe Bele, viennent en Martin Lobi. Bozui est chef de l'État, le Bakina Est. Beaucoup de Kezo Kokanati. Là où il faut dire non, il faut dire non. Ce n'est pas qu'on flatte, binon de bozo, yemba so qui n'est rien, hein? Je vis même Batoumiso Balingi va la montage. Oh, Martin Fayoulou a salim piaka. Moutouake ko filmé côté Moussous. On dit, oh, biloko tomona, quand on descendait avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à son temps, na Goma, tant que tozo kitanaye, batinda, moi, mobile wa katela kibino eloko amuki, India, Omari. Nous l'avons trouvé là-bas. Yazo filmé côté Moussous, côté Batoubazan. Ce sont les pratiques qu'il y a peu perdre. Biso, ngai na ko soutenir en côté. Martin Fayoulou a sali plein à Sainte-Thérèse, oui ou non? Oui, a sali plein. Oh yeah. Kolembi. Ande konangai. Iloko ya liboso. Toyoka na malamu. Boyebi ke bandeko na biso bakufi mingi. Bandeko mingi bakufi na Est la République. Boyebi yango. Bandeko mingi bakufi na makambo ya demokrasi etumboto bundi. Ba dictateur balingi yango te babumi bango. Bandeko misusu bakufi pour la nzala, pour la misère. Ana Congo, oh yeah. Kolembi. Ande konangai. Iloko ya liboso. Toyoka na malamu. Boyebi ke bandeko na biso bakufi mingi. Bandeko mingi bakufi na Est la République. Boyebi yango. Bandeko mingi bakufi na makambo ya demokrasi etumboto bundi. Ba dictateur balingi yango te babumi bango. Bandeko misusu bakufi pour la nzala, pour la misère. Toto kumisa na leopard na biso. Kumisa na leopard. Bazali bana ya mboka. Eza boyete. Pona tozali na bomoko. Congo eloko ya liboso. Tozali mboka monene. Mboka nzambe apesi biso. Atie bato. Boyebi bato boni tozali na Congo. Boni. Tozali 105 millions d'habitants au Congo. Et ça c'est côté. Mais Nzambe a fallu lisusu apesi biso mai. Et balo ya biso fleuve Congo. Ba lac, ba rivière, nyos. Soko bandia wakaka na njili, ofinjili, nsanga, nsenge, tikuna. Ndako ete. Ma continue mon cali, ma continue. Tozali mboka moko. Mboka na biso koma na monini. Koma na monini. Tozali bana ekolo nini. Yango wana unité nationale, cohésion nationale. Eloko yo kimbangu, Simon Kimbangu abudi pona yango. Eloko yo Kasavubu abudi pona yango. Eloko yo Lumumba akufeli. Bande konangai. Toboka yango lelo. Toboka yango lelo. Moto moko akosa bino te. Tozali biso nyonso bana ya Congo. Moto tala boze ekolo boyi, ekolo songolo, ekolo pakala,
Kolo Tingandi. Bondibango. Batouba qui est belé, oui ou non? Batouba qui est belé. Son discours, oui, son discours était équilibré cette fois-ci. Mais il fallait que Atia moins dose et opposant. Atia, c'est normal. Nous devons accepter certaines choses. C'est comme ça que vous amènerez les informations erronées au chef de l'État. Non, président, on a moi, mon souhait et ma prière. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Nasina pétition. Tika Martin Fayoulou a tika la kana ligne wana. Félix a tika la. Ngai na yebi pasi nango. Yango na insista. Lelo. Et kozala ndenge nini? Martin Fayoulou fragilise Félix. Félix à son tour va fragiliser Martin. Après, on fragilise Katumbi. Katumbi aussi ne se laissera pas faire, il va fragiliser. Au comment on a que on va fragiliser, on va fragiliser, on va fragiliser. Finalement, pouvoir zongi na kaya Kabila. Donc comment on a batouana, wana koloba basangana te, basangana. Non, c'est le moment de prêcher ça. C'est le moment de prêcher ça. Ce n'est pas que basangana te en retard. Na pesa bino lycée c'est mon. 3 jeunes. Bakei koluka. Batu bakufi ebele na mboka balobi biso toza makasi. Tozo kende ko beta liwa. Tango bazo kende bazo tambola na zamba bakuti un vieux sage. Biso tozo lukaliwa lelo toko bomaye. Ah bozo lukaliwa. Bokende na sanzete wana. Déplace liwa za. Bakende kuna bakuti tala ba minere. Ebele. Ba diamant izawa. Bazui. Tango kaka bazui ba s'éloigner moi muke. Babosani ke bayachi ko lukaliwa. Pour que babo maliwa. Tellement que batambola ki trop balobi yaya yo kene ko somba biloko na mboka oya la biso tolia wanaki tango azo kendi makanise yelie l'égoïsme na vie za bienté alobi il faut ngamo ka kana tika la prêtre ngamo ko na tika la chef asombi biloko zwa poison kana kacha biloko ya si allié azui mususu wana che poison. Comme ça, ceux qui bango mi balé balé, balamon ko bakufa. Bao mi balé batikala ki balobi jamais. Mas ceux qui ayo yaye, il faut tout éliminer ba plan et tikala ga ya biso mi balé. Danger ya beta ba beti. Wana ye, tangwa komi apesi bang atiki bilo, tek atiki bilo. Yozo sa na biso ba bandi ko beta. Ba beti ba bomiye. Batu bakenda ko lukaliyo. Nasima ya ko bomaye omoni na mouvement na ndenge balembaki pa to dame ya batie biloko balie nzoka nde balie poison bango pe mi bale kao bango 3 baki lokoso l'égoïsme ils habitent. La société fonctionne dans la complémentarité, c'est l'interaction qui fait que la société existe. Nazo lobela likambwaram bande konanga lobi tozalaki na fleuve Congo Hotel pour que bako sabinote nous sommes là, on était là jusqu'à presque 0 heure. Likambo ezalaki nini ko passer en revue les questions de l'heure et ensuite ko lobela likambwaram population na biso alingi yango te mais biso toza union sacrée. Ministre azaya abiso ya union sacrée na premier ministre. To sala ndenge nini? To lever option. To lobby ezala ministre ya biso. Ezala premier gouvernement ya biso. Mais il y a un peuple, otolobaka le peuple d'abord. Nous devons obéir à sa volonté. Bande konangai, bako sabinote, les ministres viennent bientôt répondre. Oh balobi mongo tambolaki bon depuis na monaki makambo na komi koloba il faut na mi lobela kanga moko nga kote na nganga la monimbo na monimbo ngote so ki mongo tamboli ezana nzela o etamboleli nga na monimbo ngote et toza batu ya classe wana te. Il y a chaque action il faut mongo mais attendez mais finalement
Tosololi bientôt là, dossier Ram Tozozong. Mais en attendant aussi que le ministre de l'économie aille bisabiso pour les nini ba congolais bazozo mbongo te. Ya Ramazo ya ko répondre et je suis sûr que nous allons tout faire pour que to répondre n'attente à la population na biso, le peuple qui nous a mandaté. Les leçons qui nous a députés, c'est ça que je disais aux amis. Botia sentimenté. Il y a un peuple qui nous a mandaté. Le peuple wana ceux qui a boyo. Nous devons répondre. Notre patron, c'est le peuple. Voilà pourquoi Félix Alobaka, le peuple d'abord. Malobatata na yalo. Bientôt là, le ministre Augustin Kibasa va venir. Dossier Tokosi Lisayang. Comme ça, Tozeli, Kakanengo Zomona, Bazando, Bawenze, Bazaliko Bongama, Makamwa petit commerce, na commerce de détail. Nous attendons le ministre de l'économie. La question a été déposée. La question, selon le règlement intérieur, ce qui va déposer et que va transmettre en gros, balobi oui, il y a un processus à suivre. Il faut qu'il y ait un bureau d'études, et un bureau d'études, qui va transmettre en gros dans le gouvernement. Ce qui va transmettre en gros dans le gouvernement, je vais vérifier. Dans les 72 heures qui suivent, il faut le ministre Aya répondre. Dans les 72 heures qui suivent, oui, voilà. Il faut le ministre Aya répondre. On a déposé le premier, les lots ont commis les 12. Aussi, tout ça, plus de 10 jours depuis que nous avons déposé. Et je vais vérifier. Bateki, commerçant, opérateur économique. Moi, j'ai fait ma part. Et Zandenge, parce que suspicion, oui, commis trop. Ndenge boyoka ki ndeko Gilan Zolo bake, ndeko Eliezer tozo bangela yo parce que ezanzela ya muselu. Mais na kati wana bango pe ba vender balobi na yeke te yo to ebio tokoya ko sala okoya ko kende kuna et ainsi de suite bobani je crois beaucoup landa même tozana ngoma kasi et tozana souci que lobby na biso ba commerçant to kende liboso mais pour to kende liboso tokotala nanu ba konzi na biso baza liboso soki tokoti na cadre ya ba konzi lokola ba konzi ya mboka tozomona ba ministre na biso baza corrompi na ndenge nini tokoyokana na sima ba étranger bake ba memi mbongo be biloko songolo bake kopesa bango na sima na nkuku tango kopesa bango na nkuku bango bakozonga baye liboso ya la population balambi population na maloba o ezanga tina esi population akiti bango si bale ale bakomi kofandela kaka yango ngona dossier wana baza kofandela yango donc yango na kosenga na bino bobunda na eloko wana makasi ya ba ministre et puis bino pe ba continuer bofandi awa bino pe ba corrompre bino te le lobo koloba ndenge wana mais kati na bino moko na moko na sima mususu ko ya ba zwi mwa liboke ba pesi ayawa abandi de laisse ça abandi ko freiner na ba syndicaliste surtout les susu bino ba syndicaliste to moni yango mingi ozomo to moni yango mingi to ko bunda to bundi biso ne so ensemble mais syndicat so kende na coin azakolia je dis et je vous remercie. Merci. Tozana degré yandengwa mais que chacun regarde sa conscience. Je dis aux gens sans orgueil, sans quoi au moni ce qui corruption collègue, ce n'est pas par monsieur Tambo. C'est pas. Pour pas payer sangani. Pour na komani ba payer sanga avion. Ba payer sangani. Toluka kamuke ya kolia na kolata na kotangi sabana classe. Ça me suffit, je n'ai pas besoin d'avoir des milliards. Nazaka nango po sa pété na riva kango pété. Plus 243 998. 311 332. Nana ke orphelinat te pona otala bana. Ce qui ozana ya yo lisungi. Ekozala ka malamu. Biso maboko na biso tikalika pole. Je dois aussi profiter que koyebisa bandeko oui, bandeko ya la communauté congolaise ya Illinois, oui. Il y a Illinois qui oui, je crois.
communauté congolaise, Illinois, oui, dirigé par M. John Matanda, Bakongola Kambongo pour la FRDC. Je vois qu'ils nous ont envoyé opération Sunga Soldat na $1 du 15 mai au 25 juin 2021. Namoni Batinde Linga, je dois vous partager ça. La communauté congolaise oui. J'aimerais que nous puissions partager ça avec vous. Parce que Basalaka, cette cotisation-là, pour l'opération, voilà. Je pense que Amos ou Manix, ils vont devoir nous aider. Il y a quoi afficher Yango. Parce que quand quelque chose est envoyé, nous devons confirmer, surtout Biloko Yabato Ebele, tout ça la Kango pour éviter que Bato va soupçonner, parce que les Congolais ne se font plus confiance compte tenu des abus. Oui, compte tenu des abus. Oyo et Ezaliko Salema, voilà. Et voilà. Opération Sunga Soldat à $1 du 15 mai au 25 juin 2021. Bandeko Oyo, il y a Baloba remise officielle le 30 juin 2021, c'est l'équipe. Voilà, la liste des collecteurs officiels. Yango Bachaka, Monsieur Célestin Kabwe, Bachaka numéro naye, Monsieur Lionso Mbadika et Madame Patience Kimina. Donc, Bangondi, Mutuba Kongola Kimbongwana, ils ont envoyé cet argent-là que nous devons retirer. $2175. Bon, on va cotiser. Oyo et komi awa tokozwa yango. Nalobaki na président de la communauté M. John Matanda ke tokozwa mbongo oyo, mais il faut to vérifier to pesango nani pour que esunga. Je ne peux pas remettre kaka ndengo wana pour que peut-être mbongo wango et servir comme mutumoko azui asomi yango so champagne avant dinaye. Mais il y a aussi une condition. Basoda bazaka ndenge na bango ba fonctionnaka. Je ne vais pas aller les imposer à que to filmer kaka to sala bo. Soki ba kolinga, je vais filmer, je vais vous mettre ça. Soki ba kolinga te ngai na kozwa na opesa. Ndenge to za boye to za ba tuté ke okovanda ozimbongo ya bato meli. Biso to abanguma te. Plus 243 998 311 332 Tokutani. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.